perfectionné plus que son nom. makambo toboyaki lobi Et comment autoriser plus que comment. lisume koma nango perfectionné Plus que son nom. makambo toboyaki lobi Et comment ekomi autorisé plus que comment. masula kobangolaka motema ye Bato bakomase koluka oya lipambole Yesu yakayaya. yesu yakana yo vrema Bato bakomase koluka koluka oya lipamboli Yesu yakayaya. mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire Plus que son nom. Bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba, bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba, losombo na bango nzambe bisanga libala, losombo na bango nzambe bisanga mabota, kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu, hipokrisie na kati ya mangomba. Ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisewa ntango moke. tobungisami ye tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi komi opesa moto bisango ifo bapesa yo mobu tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya maloba na ye tozongela ye tozonga ye na maloba na nzambe oyebi malamu la trahison est une intelligence avec ennemi une sagesse avec un ennemi frère tokoma kotrahi sans kotala nsima o yesu oyo yesu zonga na yo Bato bakomase koluka oluka oya lipambole babolie Yesu yakayaya. ya yesu yakana yo Bato bakomase koluka lipambole lipambole Yesu yakayaya. Le retour à la parole nous est tous demandé. S'il te plaît, retournons à la parole. Tala biso bato toboyi kotosa nzambe, Ce n'est que le tala biso bato masumu eleki, tozongela kaka nzambe totika hipokrisie, totika hipokrisie. Tala biso bato toboyi kotosa nzambe, tala biso bato masumu eleki,
koleka biloko akolia ye alangwe masanga koleka molimo santu ona pesa bango na nzambo ya bongo ye Tala biso bato tokoki kotosa Nzambe Tala biso bato masumu eleki tozongela kaka Nzambe totika hipokrisi totika hipokrisi Bosanene tokolaka mpona ninyo toyebi malamu biso kobanko ye tozongela nzakomba ye retournons tous à la parole retournons tous à la parole toudi botemo mase ebeke moko na lobi tozonga na liloba Vertication des Écritures avec le pasteur Godin Paul. Azan a raison. Lisume koma nango perfectionné Puisque son nom makambo toboyaki lobi est comme autorisé Puisque comme lisume koma nango perfectionné son nom makambo toboyaki lobi est comme autorisé ekomi autorisé yaya masula kobangolaka motema ye bato bakoma sekoluka oya lipambole Yesu yakayaya yesu yakana yo vrema bato bakoma sekoluka koluka lipambole Yesu yakayaya mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi. Qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait? Bonjour, bonsoir dans la communauté 3 Exact Production TV. Bonjour, bonsoir dans abonné na biso. Bonjour, bonsoir dans moutuna no s'abonner mais olandaka ba émission na biso. Hello, tozongi lisusu awa na Kingabwa awa na limité doit palper du doigt réalité sur l'avenue Minokongo yango Kingabwa yaba Gédéon sénateur de l'autre été totamboli biso moko voyez qu'on palpe du doigt réalité sur le bétonnage de l'avenue Minokongo. De l'accès qui vient la fois passée, ils allaient chanter. Mais na kozonga na biso tomoni Minokongo au banda point chaud. Il en a un token de verre rail. Tomoni déjà béton na béton. Au niveau construit, elles n'ont pas balai. Mais ekosengela balayage fréquent na curage à caniveau kaka ndenge tosengaka ngo bisika nyonso
tolekaka parce que tomoni awa caniveau ya sika mais déjà babouteille esi etondi bana kinga bwa na bino yango oyo awa ta na direction ya Mino Congo. Mino Congo botika bino moko boyebi ndenge botika kango kenda libana ya mboka à 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. Oyebi lisusu ndenge Mino Congo ekoma te Mino Congo yango oyo. Toza na Kingabwa mpona kosala suivi ya mbongo na biso ya bacontribuable congolais oyo ebimaki awa na construction ya balabala oyo nini basali nini babanzi kosala. Manifestez-vous dans les commentaires. 3 exemples production TV palper du doigt réalité nde mosala na biso. Bonjour papa, bonjour maman. Topesi mbote na communauté 3 exemples production TV Mobemba mpona soutien na bino bisika ezwami bino. 3 exemples production TV bisika ezwami bino wana tomoni papa Paul Mafuta na Hollande, papa Gervais Luboya en Royaume-Uni, papa Freddy Kalidia en Allemagne, maman Coucou Kuzaya na maman Madonganshi depuis Paris, Mavel Luteti en Allemagne, ana tomoni Fabrice Ndombele na maman Adelia Mangamba na États-Unis bana Kingabwa awa tokomi croisement Mino Congo Bolikango Bokoto sans tout homme toujours 3 exemples production TV. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait? Caniveau construit, bordure placée, un trottoir nde eza te. Oyebi te soki eza na kati ya projet to eza te, tomoni yango te. Bana Kingabwa na bino yango oyo olandaka biso misala mpe ezosalema mopanzi na bino menano omona yango na 3 exemples production TV te. Benga biso komela biso tokokende yo mpe omona misala oyo ezosalema na quartier na bino na commune na bino. Manifestez-vous toujours avancé kobanda point chaud ti awa na centre de rattrapage scolaire la Miséricorde. Tomoni béton na béton ekei ezongi bande mibale aller retour caniveau construit bordure placée. Merci na intérêt particulier bo accordaka na ba vlog na biso na yo mutu nano osabone te me olandaka biso osengi na yo pe osabone activer cloche ya notification
po ozangaka ba émission ya sika te ozala notifie heure nyonso okolancer video ya sika. Complexe scolaire Les Anges Kabassé les Kalala. Autant on a les anges yango oyo. Les anges botika. Awa tokomi na balabala Goa. Gédéon sénateur toza na mabele na yo. Mbote bisika et Zoamio. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui doit être fait? Mino Congo. Yangoyo. Mino Congo bétonné. Si na rail. Bordure placée, caniveau construit. Bokoto, Bokoto. Potunaki biso chanter ya Mino Congo ekomi wapi? Chanter ya Mino Congo yango oyo ekomi ti awa avant ya koma rail. lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionné makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakana yo vraimen koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanya pesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili surtout jeunesse en lelo balingi kaka kibanditisme mpe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba bilingi ya lelo mingi na kati ya mangomba losombo na bango nzambe bisanga libala losombo na bango nzambe bisanga mabota kasi ata mokolo moko te moto alela nzambe asala ngolo atika lisumu hipokrisie na kati ya mangomba ongo bilenge ya lelo balingi kaka bisengo ntango moke tobungisami ye libanda maloba na nzambe eklesi ekomi opesa moto bisango ifo bapesa yo ngombo tokomisi beklesi lokola bandeprise privio ya biso yango nzambe alobi tozonga na kati ya malo
danse avec un ennemi frère. Donc on m'a contrahi sans kutala nsima o. Yesoyo, Yesu zongana yo. Oluka, baboye, ya Yesu yakana yo. Ipambole. Direction ya mosquée yango oyo mosquée yango oyo avenue Masiala quartier Nzadi bana Nzadi Gédéon sénateur toye ko visiter chantier à Kingabwa, tokoti mabele na yo sans permission. Mbote bisika et ils ont mieux. Chantier était limité. Alors ça la ferraillage. On a encore pour passer la fondation il y a caniveau misala ebandaka bakata epesi bango mosala double babandela lisusu évacuation curage aba déchets nyonso ezongi lisusu bisika batimolaki ndenge bariverain bazodéclare awa mosala ezosalema bien mais manœuvre nde eleki tozo avance ya boko komona impraticabilité ya balabala. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui est fait? Papé du doigt, réalité. Chantier est en cours, mais mon année que Sali va jouer rebelle, il y a qui abandonné. Alors on a reprise la misala et puis bango misala double. On a procuré caniveau pe kolomola. Salité oyo esi ezongi bisika batimolaki déjà. Manifestez-vous dans les commentaires. Bana kinga babotunaki biso misala ya voirie ekomi na niveau nini lelo toye kopalpe du doigt réalité awa na Kingabwa. Ok, tout droit aux ici na Ngwele.
Swahili. C'est tout jeunesse en lelo. Balingue kaka ki banditisme. Pe bavi ya kuta dire. Bana kingabwa na bino yango oyo kingabwa botika kala toye kovisite chantier oyo totikaka ça fait longtemps totala évolution nango oyo toza na direction ya monene oyo eza parallèle ya Minokongo awa tokomi na balabala Bobozi. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. Awa tona Wenze bana kingabwa boya na commentaire awa tokomi wapi. Olandi biso na katikati tolobi lelo toye kovisite wa chantier oyo totikaka awa na Kingabwa na quartier Nzadi. Totala évolution nango constat oyo tosali eza ke kobanda point chaud ti rail déjà béton ici ekoti ka niveau construit elle non sur mibale bordure placée ekosengela curage à caniveau et salemaka de temps en temps on a garder caniveau propre et balayage et salemaka ya chaussée kaka ndenge tomesana kosenga ngo bisika nyonso tolekaka bana Kingabwa toye kopalpe du doigt réalité makambo toboyaki lobi lisumu ekoma nango perfectionne makambo toboyaki lobi ekomi autorisé masula kobangolaka motema ye yesu yakanda yo vrema koluka lipangoli mosali na nzambe ntango ozwaki mbila ozalaki kosala na bazele nyonso ye kasi ntango kaka elevation yeye okomi koegorge nanyapesi permission otelemelaki tribalisme elobi lelo tie na nsima na yo mokongo moluba moswahili c'est tout jeunesse en lelo balingi kaka ki banditisme pe bavi ya kuta dire bamama ya lelo mingi na kati ya mangomba
émission na biso ya mokolo ya lelo ekosukela awa na balabala Opote oyo mpe eza betone yango oyo betone Opote botika kala à nouveau construit elle moko bordure placée Opote yango oyo sans tout homme palpé du doigt réalité. Qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui doit être fait. Système ya lisu, likolo ya lisu. Bon, on a biso ba contribuable congolais ozo landela misala oyo ezo sala awa ville province ya Kinshasa lelo toza na Limete Kingabwa quartier Nzadi prochainement tokokende mpe quartier mosusu soki nkolo azongi te tokutani mbala nsima na émission mosusu. Tika hypocrisie, tika hypocrisie. Tala biso bato tomoi koto sanzame, tala biso bato masoleleki, tozongela kaka zambe, tika hypocrisie, tika hypocrisie, tika hypocrisie. Bato ya mokili balobi